nyonso bazawana bakoma kozongisa eloko moko na moko bamapango babien bani bameke mpe kolandela bango ndenge ke tomonake balandela poto baza ebele baexemple oyo ke ba André Kimbuta bamende bamatata mponyo baoyo nyonso ya FCC wana papa est-ce que opération ekosima yazongisa biloko ya leta emema mbutu te avant nalobela zongisa biloko ya leta une très bonne question naza contre règlement des comptes eza mabe mais naza pour un état de droit. La Bible dit la justice élève une nation. Papa, la justice élève une nation. Yo zaki locataire Netingabwe. Pour au commis ministre 50 parcelles 60 parcelles. Il faut quand même que tu nous dises. Pour ce temps on réclamer bien na yo. Par exemple, locataire na basankusu. Locataire na bwende tout d'un coup 50 parcelles. Il faut toyer quand même. Oui, bikinde konanga ba konzebele basali makamuna nko. Nko nana olandela bango. Nana kokipe bango. Mais ce que tobi ba to lexana biso kaka boye, to va na biso. Comment les gens vont changer? Bino bosali 18 ans bosali penza mboka to profiter de l'oroté. Moninga ye. Ba yebaki ke ba rozalate na pouvoir. Ba yebaki ke ba rozalate na pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ba sala kuna bango bien avant. Ils ont préparé des choses, ils ont arrangé des choses à leur avantage, à leur profit. Tout ce que nous voyons là, et ça conséquences et arrangements, et ça les conséquences, il y a ba préparatif na bango, ils le savaient. En tout cas. C'est là où on a la conclusion que maintenant là, ils ont responsabilité à peuple. Toté les matos bondé là. Pour libérer Félix, président Félix. To libérer na ba contrainte. Et belé au batouana ba tielier. Attends, tu peux si bien le primature. Papa. Na 18 ans, bossala ke lorote. Na 5 ans, oyo. Papa Félix Azan a bossala nini. Boursa nini, ce qu'on a dit que Bembo Kango est à Bango. Les pays pris en otage par un groupe d'individus, un groupe de gens qui pensent que Congo est à Bango. Congo est à Bango. Papa, oui, maman, les cas. Nzambe, Nabonzambe, Lola, Ezofuta bien-aimé dans le Seigneur. Merci Nabino Stobozo, la Nabiso. Bah, oh, bon, c'est pas une émission, rien que la vérité. Nzama, Lola, mon Abino, Iska Bonzambe. Et qui t'a rendu on a mal au na misala bien-aimé. Vous êtes toujours connecté. Merci na pasteur Feza Missi à la bouche. Autorisé de l'éternel en Gamaziri, qui n'a filo moko ya motema bivense. De homo depuis Londres, na maman Gisèle Louké, le motema papa Emmanuel na Boston. Les frères papi Congé, na todo a toujours sorti album Qui sera sauvé. Na maman Maria Bobette pauvre depuis Italie, motema papa Pedro Fernando Nzamalo Ramona mama mami Mbunga et papa Blaise Mbunga na nyonso bozo sala bonzambe na bonzambe lola izofuta bien aimé simana to ya ba nzama boto ko api lolo na rien que la vérité to ko la ni boza connecté bokoyoka ba makamnyon tout et autour ça mana simeno bien aimé dans le Seigneur na munoko ya frère Max Mbenga oyo ke bosepela na ye makasi en tout cas boyoka ba vérité pe nzamalola akosala tozali na frère Max Mbenga o te présenter te boyebi déjà. Shalom papa. Shalom de Calvin Bea, shalom na bana nzambe nyonso boza bipai na bipai bozuli baku ya kolanda biso mokolo na lelo na masolo tolike te solo nzambe ko utiliser minoko na biso toluba maloba oyo ekopambola maloba oyo kosunga maloba oyo kotelemisa baike baye bolanda biso na émission o na site munene oyo ya Voix Céleste ya ndeko nanga Alvin Bea. En tout cas papa Max minga ko le désate tozo ko na masolo na biso masolo etali mboka avant que toko na ba dossier o etali mboka na biso na minga to beta sete na lisolo mo ya day ya joueur na biso auto que les joueurs a souffrir a comment pouvoir kozanga ya kolia ba situation ya pasi mais réaction na ko mona ndenya après liwana ye
Merci Ndeko Alvin a profité na moment pour présenter ba condoléances na bande baza na poto na Afrique bipa na bipai et pas na biso ba kufeli tata kufeli mama mobali mwana et ça la capacité mais na ina tali sabino vérité biblique moko elobete. L'homme n'est pas le maître de son souffle, il n'a aucun pouvoir de les retenir. Je ne comprends pas la vérité biblique, on a compris que Tozan abisso rien. L'homme n'est pas le maître de son souffle. Na maître montre nanga. C'est pour moi. Mais souffle, mko nangwaza. Auzango sikoyo, lobby et mutako sambisa zate. Et dans les circonstances où il y a lingi, nous souffle la moto. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer. Liwa est bangaraté. Liwa ozala nani to nani, quel que soit ma compte na yo na banque, quelle que soit ta célébrité, sun zamba décida zoyo, muto sambi sazate. Nambo kanabiso Congo pona kozonga. Toto kokufela papa ndaye. Tokufeli papa Yorodia. Au bakunda qui est lobby vendredi to koufeli patriarche Kizenga na ebisusu député moko il y a ABG parti politique ABG oyo auto ko bima sikoya makufaki levé di ko selma lundi enterrement mardi mais iloko sala kanga passe Ndeko Alvin na mboka na biso kaya ba célébrité belé kaya bato ba salili mboka mingi okomona un moment bazali abandonné bazali rejeté lisungi ezata mutaza ko bela papa mutoto linga connaître na ye mais okomona muto aleki na télévision pona kosenga lisungi bato ba kosali ça été soki muto akufi ba discours ye soki muto akufi mbongo ye kobima et ce qui est grave encore muto azana cercueil à Matigrade. Tu peux, est-ce que pour la moutaz à la héros papa il faut que la liwana il faut que quatre na cercueil aussi papa taboulay paix à son âme à Mataka Grade tant a commis na état inconscience. Vous imaginez moutaz na état inconscience avec comme Matagrade ba iko décorer moutaz na cercueil a yebi sous ce côté azako yokate azako jouer ne loko mokote. Ça c'est mon point de vue. Cela n'engage que moi. C'est de la sorcellerie. C'est diabolique. C'est diabolique, c'est ça les termes. Et c'est de la sorcellerie. Papa, est-ce que mboka na biso toyiko bana ko décorer batouté soka na bomoyi bato bazo sala misala malamu ezana poto bisika ndenge na ndenge toko na pédagogie toloba boye. L'enfant doit être encouragé de tout ce qu'il fait de bien. Et ceux qui t'ont convaincu que Ndeko Songolo Pakazan en France, en Angleterre, la Suède, les États-Unis, à Salaka Moussane Mounene, Moussala Yango, papa, t'organiser cérémonie, t'honorer, ACP, la Wanazana Bomwaba. Oh non, mon pays est reconnaissant à mon endroit. Oh Seigneur, merci beaucoup. Bakonzi ya mboka na ngai bandimi musala na ngai mais na mboka na biso comme habitude et comme habitude mutasali musala munene de son vivant on ne va pas les congratuler on va pas l'encourager mais soka kofi a koti na cercueil batu baye basali ba cérémonie a commis héros a commis Songolo Pakala, c'est diabolique. Je suis contre ce système et nous devons mettre fin à cela. Yango ngana lo baraboy. Jun zambe na bomo ya ko benga ngai. Jun zamba ko sepela na liwana ngai. Ngai max na la pongi asuka. Il n'y aura pas de témoignages. Il n'y aura pas de dépôt de gerbes de fleurs. Gardez vos dépôts de gerbes de fleurs. Gardez vos témoignages. Gardez vos enveloppes. I don't need them. Donc, en anglais, ça pose ça en côté. Alvin, pour la salou malam, pour la liwana yo. Habitude de ne tuer. Ndaya za na kata cercueil, ba iko décorer ndai. A combien héros ceux qui nani. Mais on a vu ce joueur, cet ancien joueur. On a marqué 9 buts, les leurs incomparables.
Donc meilleure récompense à repasser tant à un cercueil. Il y a romatisé grade comme héros. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire par là? Et puis ça on se moque de qui? On se moque de qui? Est-ce que dans Mboka na poto oyo tous en ba congolais te oyo ozum to ko ba Denis Mukwege wana tel docteur wana réparateur ya sexe ba maman mais ce sont des valeurs à célébrer, des valeurs à célébrer parmi les hommes de Dieu. Est-ce que tu as un pasteur tout oyo bon ça la fierté évangile à travers le monde? N'avons-nous pas de gens, des hommes comme des femmes qui font la fierté du royaume? Bazalité pour la tous la kamuta kufa ba yewana ba ko benga to benga ministre que et puis ba linga ba honneur même na ba matanga ba lingi ba honneur ba yewana mina tunaka ba ndeko na ngai na okaka passe na motema mutazo bela mutaza gravement malade, la personne est mourante mais to rosalisa to sunga mutwana te to zelaka muta kufa. Tozelaka kaka muta kufa obi même na Kinshasa eza ba parcelle musu ba décoraka ka jour matanga tozela ba na poto bazoya bande ko boza na poto. Moi je sais dans le respect na bino makas boza bénédiction bo sunga ka biso na ndenga kosakana te mais ba lopangu na bino botika awa botia en couleur te ka jour matanga bokanisa ba lopangu na bino botika awa bobongisaka yango po Ils normal que non jour où il à papa na bino des jours où va retirer peinture jour où il papa na bino des jours où va retirer portail mais non na pekisi batu ko décorer batu na liwa papa ndaye le la mati grade na cercueil. Est-ce que vous comprenez dango? Est-ce que yoki est-ce que yebi est-ce que papa obi que ça la bien au lelo to par exemple to décorer Alvin Beya na musa muni azo sala net tondimi yango basali cérémonie biso bande konoto ye famille no ye fiancé na yo na bi ke na ozo fiancé te maroya fiancé aye to bet oh Alvin Beya bravo et obi ke sala ke sengo on sepela to la kiso bolingo to ina ba cadeau to ina ba présent na biso to la kiso Alvin que jour Alvin en kufa. Voilà un peu na ukakangu pasi mingu muna ba mataba to ba grade ba mataba to ba grade na kati omo mtakufi ba yele na diplôme ba yele na brevet mutana kati ya cercueil ba ta brevet wala ba brandi brevet yaza na cercueil to décorer à titre posthume. C'est diabolique, c'est de la sorcellerie pure et simple. OK, on a CP subiso makasi na makambo etali bale. En tout cas, merci beaucoup papa Max Menga. Lisolo suko ya ba FCC bazowe la primature mutu eza kuna papa ezandenge FCC ezo panzana nazo yebate ke makambo to kosuka na ngoboni likambo premier ministre Lina Lobaboya na mawa obi ba question tunanga noka posa na lila noka mawa mingi na motema ndeko nanga Alvin obi na komi okanisa ete to décréter à 3 jours de jeûne et prière ko bonde la pona ndeko Félix 3 jours de jeûne et prière na komi na lobite kezare mais to bonde la pona ye et puis to loba makambo pona mboka oyo pona sens nazolo belango bandeko wana ya FCC attaque le ba changer comme ton respect na bango ils ont fait 18 ans au pouvoir. Primature ezaki bango, présidence bango, ba institution nyonso ezaki bango, même ba bourgmestre ezaki ya bango, ba gouverneur ya bango, ba mandataire ba entreprise ezaki bango na bango nde ba kambi ekolo. 18 ans. Quel est le bilan? Quel est le résultat? Ezaki négatif. Bango moko batongi ba immeuble, bango moko ba bongi, bango moko ba sombi bango moko. Peuple congolais a se retrouvé 18 ans ya bololo 18 ans ya nzala 18 ans ya nazoba na parti politique mon côté mais je parle comme enfant de Dieu, je parle comme analyste papa 18 ans to moni passé tout était difficile
mboka chance eloko pamba kolia pasi nyonso passe hôpital le passe passe on a souffert sérieusement na 18 ans wana olobi bakangi yo combien de bato bakufi combien de bato batoni na ba prison papa oyebi yango na Kinshasa toke na ba élection bien que ndeko nanga organiser ba élection ko pola ba élection ya mabe ya suka ça nazolo bango ha bato nyonso to bakambi seni ko bana be malumalu obakisi nani ndeko pasteur Ngoyi Mulunda obakisi ndeko nanga sika azali aza chrétien ayebi ke il doit demander pardon peuple congolais pasenga pardon na Nzambe moi na Nzamba salaka musala boite naza contre ete mais nazali analyste ndeko nanga ayokisi Nzambe soni même si les gens peuvent applaudir pour lui mais na si ya mutema ne sika vandi a regretaka amemi asali poto mwana Nzamba koyaka na niveau wana te mwana Nzamba za muta justice l'élection obia c'est puisque to linga koloba te on me connaît to sala be mission boy bango pe balandaka biso abenga pe biso ngeza na ndeko yebisaka nga élection na ni salemité j'étais son nom ayebisaka bi max na niveau ya FCC il y aura autant de députés apesanga nombre na niveau ya opposition eurozala pe boye ndeko na ndinga loba ndenge pe salema c'est là où je suis arrivé à la conclusion selon laquelle il y a eu ba nomination et salema ki ebele bato mususu ba bimba député te ponani po amankaka mutu songolo pakala loko ya mankaki mutu songolo pakala abina kolakisa yo na ngana na zanani na mboka oyo okoleka député te ba l'équipe député te toutes ces informations tozwaka wapi bango moko nde bazaka na discrétion te bango nde bapesaka biso belema wana donc ndeko nanga asepela te ndeko nanga na ndimite ke vi na ye mobimba akozalaka na esengo vi na ye mobimba akozala moto ya te sika azali il est tenté de regretter pona musalo asali toleki wana papa bozwi 18 ans bokambi mboka bokambi mboka malamu te bomemi mboka na nzala na pasi na médiocrité na makambo ya kosakana te ba bénéficiaire liboso le sala biso peuple ezalaki bango na basi na bango na bana na bango na ba famille na bango ndeko Félix lelo comme président de la République ceux qui ba vota qui est ceux qui ba noma qui est mais le kola chrétien azali le président de la République démocratique du Congo frère mais to pesa etant pe asala to pesa etant sala musala selon ma kanisho azali nango pona Congo selon ba idée azali nango pona Congo to appuyer to bondela pona ye to salisa ye bino bosali 18 ans bosali penza mboka to profiter de l'oroté moninga ye ba yebaki ke ba rozalate na pouvoir ba yebaki ke ba rozalate na po qu'est-ce qu'ils ont fait donc ba sala kuna bango bien avant ils ont préparé des choses ils ont arrangé des choses à leur avantage, à leur profit. Tout ce que nous voyons là, et ça conséquence et arrangement, et ça les conséquences, il y a ba préparatif na bango, il le savait. En tout cas. Osomona, c'est comme Moningaye. C'est là où on a comme la conclusion que maintenant là, ils ont responsabilité à peuple. Toté les matos bondé là. Pour na to libérer Félix, président Félix. To libérer na ba contrainte. Et belé au batouana batielier. Attends, tu peux subir le primature. Papa, na 18 ans, bossala ke lorote, na 5 ans, oyo. Papa Félix Azana, on bossala nini. Bossala nini. Ce qu'on a dit que Bembo Kango est bango. Les pays pris en otage par un groupe d'individus, un groupe de gens qui pensent que Congo est à bango. Congo est à bango. Papa, oui, maman, les cas. Et moi, comme si nous avons la président Félix Nazo Kamawa. Nazo lela na place na ye nazo mona mwana mobali papa oyo président oyo en tout cas azwa misota ela nzambe po bato bakotika ye libre asala musala te bato yo bakolinga réussite na yete bato bakolinga victoire na yete ils ont échoué pendant 18 ans yesoka réussir babi que to bossa que faire bako pesa ye facilité te na ndimite que président Félix Sika Azana zolala
dans un monde on a un problème et belé katinae. Voilà pourquoi dans le moment oyo ne c'est qu'un de Martin Fayulu bien que position ezali nango pe malamu mais je pense que le Ndeko Félix azali ndeko na ye son frère dans le Seigneur spirituellement ba lié que sikamoko atel basangana ata soko kotika ni opposition basangana pona to tombola mboka Congo si réellement ba lutte na bango ezaka pour l'intérêt du peuple na mona osama lamu te Ndeko Félix Ndeko Martin abana ko combattre Ndeko Félix sinon te Ndeko Martin to tia pe na bloc ya bato ngambu wana donc Ndeko Félix akoma na banguda Ndeko Martin ozuna batoyo ba bomi biso pendant 18 ans bana na biso batangi ba classe bien te to zangi mai to zangi courant to zangi ba hôpital à Malonga to zangi mais finalement ba bomi biso vivant mon frère obi ba to ba beli ba AVC de Calvin awa eza cause ya nzala cause ya pasi ba papa baza dépasser bazo ba ta banda wapi akosuki sa wapi ya mole mikolo beaucoup de grèves pourquoi ba grève est belé c'est un langage à l'époque où on a yo ça la grève ndeni yo ko lo bandenge nini bakamna solo bomba ba luka ba boma yo ba tindo lo ba soda ba kotelo na ndako ba betio masasi même nous qui parlons comme ça est-ce que tu sais que Nazara peut menacer ça fait 3 fois où les gens m'appellent pour me menacer me malmener to ebindako voilà c'est comme ça que le pays a été conduit. Mboko bazo boma ba valeur, bazo boma ba célébrité, bazo boma ba talent, bazo boma ko boma. Tala lo ba aussi. Na landi mwana na na katia taxi, je pleurais. Les pauvres à Kenda. Ça dit mboko soko lobaka. Ba tie le poison. Ceux qui poisonté, ba ko selo makambo, ba osale le montage, ba rotinde lo batu na ndaku. Barotine de l'eau batunanda kubasa nini babomayo. En tout cas, merci beaucoup Papa Max Menga. Est-ce que nando lobi ke bandeko yo ke babomi mboka pendant 18 ans bandoga FCC bazo continue toujours koluka toujours bokonzi bakamamboka papa. Est-ce que nandenge ke bakamba mboka wana papa Victor Kamere to Félix net ke bazo travailler na Victor Kamere. Bako ko lancer que opération moko ke zongisa bilo à l'état te papa. Balandela ba biloko bango bazwa na ndenge mo ya bien te ministre na ministre ba onyo so bazawana ba ko mo zongisa eloko moko na moko ba mapango ba bien bani. Ba meke mpe ko landela ba ndenge ke to mona ke balandela poto. Bazé bela ba exemple o ke ba André Kimbuta ba Mende ba Matata Mponyo ba onyo so ya FCC wana papa. Est-ce opération écosystème ya zone sabilo ya l'état et même mbutu te avant dans le bela zongi sabilo kwa l'état une très bonne question ina zongi loko moko ya élection yelinga siko otala ke commande kunanga anuma ki batunaye asali ba théâtre nae on a zoloba na contre il est notre frère dans le Seigneur mais personnellement moi il m'a déçu. Moi na nzambe ya solo papa même si bato betelie maboko mais tanga koma na ndako ya moi simba mutabe azala ne sengote. Comment voulez-vous mutabimi député na territoire naye na secteur naye netoza na Kalamu boy la commune na Kalamu Alvin Obimi député provincial na commune na yo ya Kalamu babi yondo zo ki ba voix ebele mais la même personne le même individu a candidature na yazala candidat gouverneur il y a secteur wana bato ba marché et tout ça comprendre ngai mutu bolobi ke yeba voter et belé est-ce que lisolo amène nangweza ya solo ngalo ta komba batute bolobi ke mutu wana ba voter ye belé ne sika songolo pakala. Mais tant que lobby que non, ngana za la candidat gouverneur, bato abiyete yete oye batelemeli. C'est un exemple ka pona otali sayo que l'élection oyo totuko leka oyo. C'est vrai ça bato ba mérité, mais mingi ki liste. Allez zoa que ne rotanga. Mingi ki zoa liste que ne rotanga. O biso to komiyo que ne rotanga bongo. Orolobate, zoa liste que no rotanga, c'est ça l'élection 2019. Zoa liste que no et salami wape et salami kuna yo que no rotanga. Peut-être batike lo tiens moi sinayo. Est-ce batike les gars tiens moi sinayo
otie bon frère na yo, otie bo kilo na yo, kene rotango etikali bazotala yo. Je crois ce qui s'était passé zali mawa. Il y a vraiment des élections dans mboko mikozo si ba te belé ba voter neti nga na voter raté. Pona nini oyena lala na vanda nanga bo sala makamna bino bo nommer batu na bino bo tika onyoko la biso. Bo tika onyoko la biso ko sakana na biso. Naza compte règlement des comptes. Eza mabe. Mais naza pour un état de droit. La Bible dit la justice élève une nation. Papa, la justice élève une nation. Yo zaki locataire. Netingabwe. Pour au commis ministre, 50 parcelles. 60 parcelles. Il faut quand même que tu nous dises. Pour ce temps, on a réclamé bien na yo. Par exemple, locataire na basan kusu. Locataire na bwende tout d'un coup 50 parcelles. Il faut toyer quand même. Oui, puis qu'il y a ba konze belé basali makamuna nko. Nko nana olande la bango. Nana ko kipe bango. Mais ce qui tobi ba to lexana biso kaka boye, to va na biso. Comment les gens vont changer? Ba to changer ndenge nini? Donc justice aux akaka pona biso ba petit peuple. Ne mamna zolo ba orasi ba sepela nangai. Makambo nde me maraliwa. Makambo nde ba empoisonna rabatu. Makambo nde ba lukela rabatu. Makambo na zolo ba oyo pusu bango balingaka bongo te. Ils ont besoin des acclameurs, des gens qui applaudissent. Wana bolukae. Batio moi vice-ministre, batio yo monate na mboko bato nyonso balobaka ba guagula. Batalaku nde bazoko bazo ba fonction. Makambo tozo ba o elvide bango balingaka te, ozo reverser bango, ozo bebisa cop na bango. Naza contre le règlement des comptes. Mais to lingete to quand même bato tel lo Kinshasa solo. Kinshasa fulu. Banzela papa tambola banzela. Combien ça ko beba? Ko quand même sabiso, pourquoi nzela kinga ndécilité? Pourquoi kunezabo? Que les gens quand même s'expliquent. Yo zali bukumes yebisa biso. Comment na 5 ans au gérer commune na yo? Sali biso quand même papa. Biso na bekol tant bané ko tangisa. Nous avons la prévision de matière. Ce qui, par exemple, Cécilie, nous devions nous justifier. Hein? Nous devions nous justifier par rapport à la prévision de matière. Pourquoi à aux en retard? Pourquoi à boyeboy? Et c'est comme on a beaucoup de mandataires d'entreprise publique. Tout gestionnaire nyonso. Pas s'expliquer. Monsieur Totika bango karaboy. Totika bango karaboy papa. Yebsa wana mboka nini? Yeno soba ke ndeko Félix. Bandeko ata boza na poto boza wapi non to bonde la pona et sincèrement to bonde la pona ye to soutenir spirituellement nazomona ayiko zala nga na ebiete je le vois à la télé mais comme observateur na mona ka lokola moto azali motema kibotata azali penza azali moto avec H majuscule mais nazomona bateli azana ba kale belé liboso nae azana ba obstacle belé liboso nae azana ba barrière belé liboso nae azana ba contrainte belé liboso nae azana ba privatisation belé liboso nae oyo rosale que non pour qu'il réussisse et puis bato ba kolinga victoire na été. Merci papa Max Ngenga di solo mo papa tozo mo déjà na opposition oyo tikali ya lamuka papa kota Martin Fayulu ba départ et comme salama ya ba député to moni Mike Mukeba est déjà assez retiré mbutu déjà koto ba Moïse Katumbi assez retiré koto nanyo papa na biso Kyung Wakumonza assez retiré ba départ ezo salama belé ya min il paraîtrait que Daniel Safou azo se retiré déjà ozo mo makama ndenge ni papa analyse ba minere déjà bango wana Baké na bango tanga miani donc bazo on dirait tika Martin Fayulu ye moko papa na analyse nangai analyse nangai naza la mukate naza nini songolo parate mina oluba lokola mwana mboka oyebi que tondima ki mingi te que mwana mboka Joseph Kabila aroy ko kende tondima ki angote toyeba ka ndeko Shadar akozala président de la République et au salema que
ndeko Félix Tshisekedi abimi président. Ceux qui va voter qui ceux qui va voter qui était ceux qui abimaki ceux qui peuvent nommer qui est. Mais tout ce que nous savons actuellement en ce moment, c'est bien lui le président de la République démocratique du Congo. Na bémission en début na psa ko nzamba za nzambe. Ah, nzamba za nzambe azala makamne salaka. Nzamba za nzambe. Nzambe parfois place oyo bakangi nzela, nzamba ko fungola place wana. Donc nzamba za mso salaka boye, ou boba mais et salmi ndenge nini. To ba que Martin Fayulu toza président. Mais comme ce Félix Ndengeni, il y a parfois babiloko mususu boye ngai. No baka Seigneur je te bénis. Seigneur je te bénis. Seigneur je te bénis. Seigneur je te bénis. Na moment oyo peuple c'est ba politicien nyonso ba okela biso mawa. Si vraiment il nous aime ba yokela biso mawa. Ba politicien ba yokela biso mawa. Biso ba petit peuple oyo. Bino boza bambongo na bino boza bozwi na bino boza bomengo na bino buyokela biso mawa ngana zo senga Ndeko Martin Fayulu que je respecte azali mutama yele les soldats du peuple ayeba ke a démérité te Ndeko Martin yeba ke a démérité te Ndeko Martin yeba ke a échoué te Ndeko Martin yeba ke a perdre te mais ngana sengi na ye. Le cola chrétien, le président Félix, c'est son frère dans le Seigneur. Atako o et Salemi Oyo. Il est son frère. Et frère Nayewana Azali en danger. Je réponds. Le président Félix, c'est son frère de Martin. C'est votre frère. Bobon de la Kesika Moko. Bolia Kesika Yeba que frère Nayo Azali en danger. Na bateau basali. Vous les belés na bokondi basali loko moko te pona mboka même si ba yuko lobi mais biso peuple congolais to se retrouver te en rien to se retrouver te et avec un groupe d'individus les mêmes personnes bangonde ba se retrouver na bitumba ya boye abosa na bentéré na Ndeko Martin abosa na bentéré na a s'oublier. Alors ben non, le pouvoir était pour moi un gain. Le pouvoir était pour moi le bénéfice. Mais à cause de Jésus, à cause de l'amour de mon pays, non, j'accepte de perdre. Ndeko Félix, vous avez mon appui. Tout sangana pour Ndeko Félix azako bunda, même si na miso to monango boyete. Azako bunda na bateau ba détruisant mboka complètement des années ba repesa échancité. Ndeko Martin Kebake a kota pe na lowana. Les gens font semblant au solo là. Les gens font semblant mais respect monsieur le président. Mais ba olinga yete. Ba olinga yete. Abusana apes occasion na bato bazo combattre ndeko na bango te ngana sengeza na lamuka ezana na ensemble ezana babo bango oya zipe bokonzi aza ndeko na bango auti une opposition soki ba vota ki soki ba noma ki soki auti wapi na opposition pour l'intérêt du peuple en ce moment to salani to sangana pona bolamu ya mboka na biso sinon te. Ce qui est le président Félix a réussir te. Oui, bâton Marolobanine. Dans une année d'élection Marobanine. Voilà. Bino pour opposition Bolobaki Lobakia. Mais le président Félix est là. Celui qui a géré le pays pendant 5 ans. Nina Sali. Et Bolobaraka. Bolobarato Pesra Bino Bokonzan. Bozoaki Ango Bosali Nini. Tala. Pour président Félix a coûté na bakali ya Rosaranate. A coûté na barrière ya Rosaranate. Kolanda ba discours ba TV wanate. Bako linga réussite na yete. Alors, na sengi na peuple congolais. To bon de la mingi pona mboka Congo. To bon de la mingi pona mboka Félix. To tia ye na maboko na Nzambe. To bon de la pona ye. Bitumba mo lili eza makasi. Merci Papa Max Ndenga. Bandi obazola na biso to kuma na suka ya émission na biso lisolo ya ba sanction oke koyi ya bakonza mboka dossier wana omonya mondeni
États-Unis est frappé. États-Unis est frappé, c'est vrai que balingaka lokola mwana mboka na rosepela na pasi ya balinga te. Parce que le que bango nazokende na rosepela na pasi ya balinga te. Mtoza tata bana azana famille na ye azana libota na ye ba sanctionner. Na rosepela ozu bato lokola bato mususu na yebi penda ba dossier na bango mingi te ndenge pourquoi ba sanctionner bango pourquoi. Mais ce par exemple na ndeko nanga na okama te. Ba mususu na yebite pourquoi ba sanctionner bango na yebite po na lande la penza makam na bango te sincèrement na lande la bakam na bango te na ki ba papa na biso be minaku na ki parata makam na ki parate na yebite ba raison nini oyo ba yiko sanctionner yebite wana yebite na osepena kanga munoko na ngai. Par respect na bango et puis par honnêteté intellectuelle. Mais pour dans de konanga na kokamwa ta non, nana kanda na été na kokamwa te pour l'élection za ki salité. Non, Alvin, c'est peut-être pose tout nanga quand même mais tout na mais tu es citoyen du pays. Tu es citoyen du pays. Mais l'élection za ki salité na comme si na loba par éthique comment moi c'est une rose candidate. Papa to loba quand même si la loi ne l'interdit pas. Même si la loi ne l'interdit pas. Netinga na président Seni na linga mwana nanga azala candidata moi si na linga pe moi si azala non que no linga mwana nanga te po ba voter te na kotia gift mbenga qui est mon fils na kotia ye moi si ba papa dit tango ozonga bo solola nanga loba moi si na ye na linga na talisa na mukili to ka pe moi soni obi na viso ki soni le sukati na mutute et comme le romusus par élégance avec côté moi c'est un candidat tité papa l'élection yo na ibisa yo na journaliste na sala ba recherche ba enquête ba doit benga biso peto kutanaka na batu na bango moko wana ya FCC ils se plaignent l'élection de konanga même si à se méfier na bato ba betele maboko à se méfier na bato baza ko encourager papa je te dis que le premier total le 30 aux alapes to mona l'élection d'une manière générale et salemi ma B ya salité l'élection ya mbindo l'élection ya soni et puis nous sommes tuna tous waka basali nzambe na mamba seni mais comment ça là que tu dis que every man bere ben perfection zalaka mais eux ils sont ben perfection té ils ont biloko ba lambi ba préparer nanga ke no kotanga sunga na place nanga mais na démissionna kala suba ko boma ba boma mais na ko sa ba lettre na ko publier ba yeba ke pourquoi nga nazo kufa. Merci papa. Donc le konanga asenga nzambe pardon et puis asenga peuple congolais ba benini o nzamba salaki apona ye azala présence ni ma benini o nzamba salaki. C'est vrai batozo monde ba mbongo ba bozuki ngandi mais mbongo pena bozuli yango pena honneur liango pena bato belé lelo ba pambola nanga ta o bazo pambola baza muke belé bazo pambola été. Merci papa Max Mbenga to comme na suka ya émission na biso avant que to côté de partage ton pain Félix sans journée Olanda yon. Bon, on a vu que lelo netozolo abo peut-être amitié ngango Cecilia qui échangeur bazala qui na limitant beaucoup de monnaie mais ngana obake ekozala prématuré to mettre un jugement sur action na eza non prématuré tous na gouvernement na les a formé té puis même gouvernement ngo bato na ka bazo welela obike na obi Congo za bato ba sila soni eza bato mususu na ancien na Mobutu basai na Mobutu Mzee Kabila basai na ye Joseph Kabila balingi lisusu bango basala kaka na nani et puis ba président ba parti politique boka rapé soni kaka ba président ba parti politique ne généralement bazala ba ministre na mboka na biso Congo kaka ba président ba parti botiki la ba parti politique yango est-ce que botiki la pe mona batuté à réfléchir pe à ça la gouvernement na ndenge na e ekozala pe passe ponani ba yeba te obi ke ya mawamboka Congo ekozala passe ponani ba yeba ki ke ba rozala te comme ba rozala te ba vota ba loi na faveur na bango na profit na bango na avantage na bango ce que président Félix aye donc eza lokola okene beaucoup ti calme au sala bocal
ozonga bocal ozonga azana bakal na bakal et soka meka déraper net ba bazoba soka déraper le pays sera ingouvernable ozoka slogan soka déraper pays rozala nini ingouvernable. Voilà pourquoi to sengana bana mboka et obi ke tant makambo na yoki pe na analyser na bino to bonde la pona président na biso hein ngana vota été naza pe na IDPSité mais quand pona bolingwa ko obi pona bolingwa Congo on peut transcender beaucoup de choses ezo comme moi na no zika hein alvino moi na zika mais ko na te veste au sanini pa au sala to kota na moto obimisa mona na yo Congo ezo zika Congo ilinge zika to sala nini onga lamuka onga ensemble onga to sala nini to simba mokonza mboka to sunga ye abima na ba piège diabolique o batili na batu wana pona bango Congo eza bord na bango Congo eza loko na bango babotama na Congo mutu muso kota Congo. C'est ça le grand problème au toza nango kanga ce que je te dis biloko beko mema mutu a surménage obi nazo tuna maza yekutaza mobali batoloko ya biso boy parfois basi bakundanga kala obele ba mutu pasi bakingandi pabola na bakravate na veste azola tate. Je me mets à sa place kilo azali nango po au travail na ba contrainte ezali ebele mais avec Dieu de ko nyata ba contrainte wana avec Dieu tu as le pouvoir de détruire yango mboka zozika lamuka ans bino tout pour l'intérêt du Congo, pour l'intérêt du Congo. O ba vota qui était au vérité des urnes mais pour l'intérêt du Congo to transcender makambwana travailler la main dans la main to pesa ba idée pour na sinote ils vont se moquer de nous ba oseka biso toyoka soni. En tout cas merci beaucoup Papa Mas comme na sola ya émission na biso ni sola partage ton pain. Partage ton pain de Konanga Levin Beya na pesio d'abord merci puisque vous avez accompagné biso de temps en temps toza komona bolingo na ministère oyo et tote ko koksa une année jour pour jour depuis to bandi c'est vrai on ko ça na biso na nkuku mais d'une manière officielle nazane sengo depuis to bandi na yo na voix céleste boye ko publier ba image une année il y a ministère chrétien partage ton pain ici je voudrais de tout cœur au nom de toute l'équipe ko bisayo Alvin Beya merci l'équipe na yo mobimba pour l'accompagnement na bino merci na bana poto ebele obo benga kabiso obo sunga kabiso na yebite na lobanini boyebinga te boyebeseka na vanda kate kaka ndenge bolana kanga na TV mais bondimite ya solo musato zai ko sala ete pa na nkolo nzambi ya lola amona bino tozo continuer mokona mokolo ndenge na lobaka ndeko Alvin Beya na ministère partage ton pain tozelaka Noël te tozelaka bonne année te ezali mosala onzamba pesi biso fardo nzamba pesi biso ya kosunga bato ya kosalisa bato ya kokabola lipa Alvin bato bazali ko souffrir na mboka oyo bato bazali ko lela na mboka oyo net va na émission oyo noti na orphelinat moko kuna na bumbu tokene ko tika bilamba o mama moko aza na France na nzela na yo atindaki yango toti kotika o talibana ya kitoko ba image na soza ba image o talibana ya kitoko o leli na motema pasi na motema po bana wana bakanaka baza ya orphelin to kaboli na bango lobby le to samedi vendredi tozaki na ba personne vivant avec handicap oroyoka mawa ba aveugle bazalaki ba baba bazalaki bato bazana problème ya kotambola obiki na RDC les personnes vivant avec handicap bazali ba oublier la société bazali ba rejeter la société bazali bato bazali abandonner obakisa ba vieillard bande kotokanisaka bango. Peut-être que toi tu as des moyens obite que nzamba pesi pose appel lipamboli pona ba mususu yuzali na mona bato pona joueur moka tuebi a pesi $100,000 na mona bato pona ba boaki libanga akamati a pesi mbongo. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas penser na bana ou orphelin? C'est ça la religion pure. Tout sambela mingi na mboka Congo, tout sambela mingi mais likambo ya kokaba ya kosunga
ezalaka mwa pasi obi non nazo kumisa nzambe komona bato ebele na poto bayebinga tomona mutu atindi koline carton bilamba okuta pe baketi ya pamba pamba te baketi ya solo ote ba jeans ya solo. Oh non, que le Seigneur notre Dieu se souvient de vous. Ne vous laissez pas faire du bien. To bombaka na banque ya lola to kanisa ba orphelin to kanisa ba vieillard ba personne vivant avec handicap ba to kanisa ba malade. Oh non, tambola bopito lelo mutozo kufaka pa zanki $10 ya seringue azanki $10 sombele ki se songolo pakala. Mais regarde comment zo dépenser mbongo, regarde comment ozo sakano na mbongo pour na libanga moko pesi $50,000. Nous on a besoin de cet argent là. Peut-être que vous en attend au kendete, mais biso tozana ngo posa to laisse orphelin, to laisse la vieillard, ba personne vivant avec handicap. Et surtout que to côté mois de mars, vendredi on est le 8 mars, to en activité misatu ya minene. Na ba maman veuve. Toyito sepeli sabango, partage ton pain na maman veuve, partage ton pain na ba orpheline. To let sabango maputa, to lia na bango, to pesa bango esengo, partage ton pain na ba vieillard. O mingi le tobenga ba ndoki. Kala kala o sakana koko o lia na koko mais lelo koko akoma ndoki to lingi to lia na bango to kanga ba photo na bango to sepelisa bango ozala partenaire na ministère oyo. Et puis nzamba sungi biso après une année ya ko structurer ministère oyo. Maintenant c'est un ministère et sunzamba sungi tozozo mikanda na ministère ya justice. Tozwa na ministère justice tozwa mikanda na biso oyo ko sunga biso to est vrai na ndenge oyo longobani pe tozaka déjà na esika. Tu vois problème c'est pas na biso zali te ba démon des alliés belé tout ça la makambo et belé à la fois. Nous avons un endroit, un site kuna na kinkole auto site ziango dès que tozimi kana na biso toke to komi combo ya partage ton pain to bandi ba to na besoin ba mbeto to na besoin ba télévision to na besoin biloko wana pona to yamba mena bana wana ba vanda na ndenge longo ba na esike bolanda ka biso mbala mingi pande Calvin bozo mona mission to c'est dans une année bozo mona ba réalisation na biso o toza ko bunda grâce na concours na bino grâce na lipambolo na bino bolembete ko soutenir ministère on ba prière na misolo na bino nzamba ba orphelin nzamba ba veuve nzamba ba vieillard akoyeba na kokanisa bino olia combien de fois par jour. Tala bilamba ba valise à bilamba tala ba paire ba chaussures et comment on sait la décoration na ndako mais tala bana wana bazo souffrir za ba ndeko baza ko kemba posa na biso zalini ya ko koti sabino molimo ya partage ton pain et si kozali nzamba lola akokanisa bino. Merci beaucoup Papa Max. Numéro Papa Max en wana na se Papa Max appelle son nom avant que to tienne élément au que boutay kotala banana bandeko bazana kata ba o bazangi na ba komuna nyao pesa numéro de contact na yo moko numéro na biso ya WhatsApp ezali 00243 89 300 60 77 00243 89 360 et puis 77 et notre numéro 00243 89 64 80 627 na kansinyo surtout ya ngwana ndi Calvin atieli bino. Merci beaucoup Papa Max. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simanango to ya koloba ke nzama boye to kwa bien aimé dans les signes toujours tikabina bolanda élément oyo Papa Max na ba 1 franc ba moi combien na bino botinda akenaki kotala lisusu ndinga oza awa avuti vraiment kotala bana ba o bazanga ki na orphelinat moko na barumbu botala na bumbu wana batabotala misala mibale des activités tout ça là qui à la fois wapi na wapi tozaki toki na oya bumbu toto sa lelo nde nanu ba moni yango te bana ba kotala toki na commune ya Kasavubu activité on tokono kotala bana na biso na musu to se na kanisi zaki ya ba mikolo batala yango. OK totiki bino na bililo musala partage to pain ezo sala yo poza na posa ya ko contribuer ya ko zwa dipambuli ko wote pa na nzambe tina moi 10 francs na yo $5 $10 $20 30 40 50 100 300 500 nzama lola akomona yo bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya ko bage nzama bon to koye wapi bye ba ozala ba to ndenge na ndenge ba ozala a wakati na bino
eza pambola botala bana bana kitoko boye botala bana kitoko boye tala neti bebe oyaka joli tala bebe kitoko boye bino bato nzambe apambola bosungaka bana oyo bosunga bango boleisa bango bolatisa bango lobi bakoma bato tala mwana kitoko boye aza na besoin encadrement kende kovanda alors boyeba mpe nzambe est-ce boyebeke tokoya lelo boyebeke toya lelo ntango mosusu na priere na bino ya ntongo bosambelaka soki bozosambela nzambe akoma kotindela bino nini bato ya ndenge na ndenge baya kovisite bino bapambola bino nabi nini soki bozosambela bango mpe mokomiso président de la république akoti awa aye kotala bino soki bozosambela bato ya ndenge na ndenge banda koya mpona kotala bino mpona kosoutenir bino mpe mpona kopambola bino betela ko maboko makasi na lobi boye bobwaka elikia te botalela nzambe naza na makoki ya kokomisa bino pasi lobi ya lokumu mpona mboka oyo bozolanda ngai naboyi batakolela tala papa pesi biso bapapa nzambe ye moko akopesa bino baboti misusu mpona kosunga bino bolandi nga malamu alors bokanga misu na permission ya papa tosambelaka 1 minute et puis tokabwani na bino tosambeli nzambe tata na biso na likolo topesi yo merci poza malamu yo memi biso kokutana mokolo lelo na bana oyo mokili esundola mokili ebwaka basusu kati na bango bakufela baboti kasi nzambe yo pesi biso bana oyo mpona tosokipe na encadrement na bango nzambe tika ete tata obatela bana oyo pesa bango mayele pesa bango bwanya bakola na nzela na yo nkolo bimisa kati na bango basi ya tina basi ya lokumu mpona mboka Kongo na bonde mpe nzambe mpona bankadre na bango nyonso batata bamama oyo bazali na esika oyo mpona koankadre bango nzambe kolisa bolingo na mitema na bango balinga bana oyo na bolingo ya solo nzambe mpe tobondeli nkolo mawano likolo na bana oyo nzambe mawano likolo na bana oyo nkolo sante na bango ezala malamu pesa bango kimia mokili ekopesa te mpe pambola biloko nzambe ekomi na esika oyo ememela bango sante ememela bango lipamboli nzambe na kombo na yesu nde tobondeli bongo amen basambelaka me kokabezelaka mwa pasi ta neti bana oyo na ntina na kokabola na bana na biso oyo bazali awa vraiment toyebi ete ezamba ya liboso te eoza mpe mbala ya suka te de temps en temps tobanda kozonga selon ke nzambe na mawana ya kosala nini akoyeba na kopambola biso akoyeba na kopesa biso vraiment voilà toyaki nango ke bozwa yango bana basalela kimia na boboto na esengo eza deja ya kopambola comme si toza bana nzambe toza basali na nzambe nyonso eza purifié nyonso eza sanctifié ntango bakolia yango bakolia yango na esengo mpe na kimia nayebi toso oza likambo aloba avant nazwa titre symbolique napesa kasi mpe kama moke boza nango bokanisi mpe nzambe apambola bino to basela bino bakopesa bino to bafamile bino. Merci betala nkolo maboko. botikela bino ebilo botikela biso nzambe mpona mabota mina basazusu ezalaki mpo mbasi moko ata na 25. Amen. Betala osuna sepeli na papa déjà mon éducation a bien ezali. Yo toza koko meka na respect obenga o papa. Te nalobi nini? Bakufa bamosusu baboti basali nini basundola bosanaka bana na ye te nalobi nini nzambe abosanaka bana na ye te bato mingi oyo bakola na pasi leo bakoma bato ngambo oza komona papa tonaki mwana tokoli na famille ya nzala biso okoli na famille ya pasi kolia eza pasi kolaki ezali pasi kasi natiaki kelanga na nzambe natalelaki nzambe naokende classe bodaza na eloko olata na sete bolanda ngai
donc les classes eloko kolata ezate mais kasi lokola tele ti nzambe ana sa nini asunganga lelo ba classe pesa nini esila bamususu kati na bino baboti babengana bango bamususu basundola bango mais boye bateno nzambe apesi bino baboti biso baoyo papa tobetela papa mabobet papa nzambe apesi bino biso yoyo ngana papa na bino oyo bakuna ndako baza banani baza bapapa na bino tokotikaka bino te na mwa moke nzambe akobana kopesa tosala nini tokobana kozonga awa mpona kokabola mwa moke na nini na bino boyoki nga bia bozala bana botosi bana moyibi te mwana nzambe ayibaka mwana nzambe ayibaka te bozala mpe bato bisengasenga te na binini bato bisengasenga te botosa papa epuis eloko mosusu na sepe na bino papa félicitation éducation toto koti awa bato nyonso bonjour papa mbote papa namoni gentillesse kati na bino namoni esengo kati na bino bokontinue bongo boyadi na bia parmi bino lobi base papa tala kolo evandi biso awa toyekoteka te toyekosomba te mama tozangi mibali bazangi batata ya solo mwasi oyo akufela mobali mwasi oyo akufela nalingi moto alela te nalingi moto asoki kolela nakende na ngai yango lelo tolobi ezaleli ya mama oyo moto atakuli poto basalaka nyonso aza na contact na nga te lokola tata na ye mais moko nzambe apesa témoignage mama moko nzambe partage ton peu eza ministère oyo objectif na biso ezala moko totambolaka par-ci par-là kaka mpona kosala nini kosalisa kokabola mwa lipa na partage ton père tomonaka mingi baorphelin baveuve lokola bino bamalade bano bato nyonso to oyo mokili esundola bato nyonso mokili eza nini ebwakisa me bino obwakisama te omwana bible yesu alobi nazalaki malade bayaki kotala ngai te nazalaki na nzala opesaki ngai mpe te me totuna me mokolo nini ozalaki na nzala mokolo ozali na pasi tozangai kosalisa yo ekola korépondre malamu oyo bosalaka na baninga na bino bosalaka yango epa na ngai nzambe nokaka pasi mingi na kongo ndenge nalobaki tosambela mingi me tokabaka te c'est ça maladi ya kongo omona moto aseka moninga mama osali te soki nesoba mamona ataka liputa moko me yo oza nango ebele mpo nani oyo kopesa ye te na esika nafinga moninga malamu nga napesa ye donc tolingi totalisa na bato yo te eza na bandeko bazokemba eza na bato bazosufri bato baza na pasi toyeba kosala bolamu bolamu efutaka bolamu egangaka oza ndeko ozolanda biso ta mosusu na télévision kolemba kosala malamu te surtout bamama veuve lokola ndenge bazali awa ebele baza bamikolo ebele ozomona otali okina mwa mawa oyo tolingi kopesa bino tolobi teke biso tobonga tolobi mpe teke no ekosilisa o nzala ekobongisa yo mais lokola tozali ministère na biso kombo nango partage ton pain tongaki mpe lelo tokakola lipa nde biso tobengaka expression lipa na biso na bamama veuve eza mpenza soki ya ndenge nini te me nayebi ke esalaka esengo esalaka nini esengo
na bino moko pe bolemba te kosalaka malamu efutaka malamu esalisa oyo eza ebandeli nazondimisama ete na solo nzambe akosunga biso bamakoki koya lisusu ebele po tosala nini tokabola betela nkolo bango Merci Seigneur Jésus-Christ. Et merci pour cette église glorieuse. Mokozama na ngopesi na maboko na ye. Oyo tindaki mokozama na ngaki biso ke mokozama na Seigneur. Dieu ba mokozama na ngana kokotisa moni mosato atona na katikati na Ezambe sa vie financière mokozama na ngai pambola ma mokozama na ngai Seigneur et richesse des nations et uta na nord na sud na est na ouest et sopa na maboko na ye pe mokozama na ngai sale la mokozama na ngana lolenge makaniso kopesa ye pona koyeba na ko relever mabota na yo. Toto Dieu papa to commission na nyonso na kombo na Kristo azali nzamba ye ko relever ba veuve na zela max to bondeli pe to lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. bandeko na biso na poto fe bipai na bipai tozali awa na masina toki na rencontre monene na bamama veuve ata bapapa estompa nayoki posa ya koleka nayoki pasi na motema kotala lolenge bamamo baza na kosufri lolenge bamamo bazomona pasi bamamo par exemple batekaka mapa 3000 francs mosusu 5 millions nayebi te nzambe apambola bino bapapa estompa boza bipai na bipai omoni tokosala geste d'amour geste du cœur tolingaki na mwa moke oyo tozwaka na nzela na bino tokaniseli bamama mpona bayeka kose prendre en charge tozala kondima ete ya solo vraiment yo ndeko nzambe apesa bamoyen soutenir bamama oyo bosalisaka bamama veuve bosalisaka baorphelin je vous dis ata biso bato okobosa na bino me nzambe abosa na bino te nazoloba na pasi na motema kota bamama oyo babota biso bamama oyo bakufela mibali baza komene vie difficile pour la plupart batekaka bamakala batekaka bamungwa batekaka bamapa me baza na bamoyen ya kosala yango te tika ete nzambe olandi biso bipai na bipai soutenir ministère oyo nzambe akobosa na yo te